Quand je vous avais dit de donner vos positions, en tout cas, voilà. Belle-fille a marabatu oyo aina musala. Yo koya te pona distraction oye te yo yex garçon mo ba meladi mba makasi garçon mo ba asaba Ndeni. Asala be. Posko oyo séduire ba fille. Ben viens et pas bon. Oui, et pas abisso distraction et les karaté. Les tactiques n'est zala rendre tout ça sur scène. Là c'est permis. Mais oye bobando sur le petit nini. Non non, c'est pas fâcher ba bon. Oui. Oye bien vraiment. On est bien. Nazo kita ya kotala fâché Kalombo. Sortie médiatique nae, je sais pas, azoya ko kimandeni. Donc oye boma e. Et peut-être même sous marmane no le cas, fâché ou te ko violence ya na prison. Parmi batu oyo balobele la rasila, fâché quand même na félicité à Moutal Bosso à reconnaître que idée SB pour formation madame Belleville. OK. Côté ya batu azotea ba bongo na mama Thérèse ya bongo ma ya Gabi bongo ma po ba filme o beve azokoma mwana Thérèse Sabrina bongo ma ba te belé ba bongo na mobali asepe susu na basa leke chute aye ko sepe na basa mura ne mobali wana bengi sisa mura na Turquie oui Comme mobali moko wana kaka mobali moko wana et pendant ça siko leke chu lelo o akoloba ke soki atournaka lisu bien te c'est grâce ya campagne o Belleville asali c'est pourquoi okosa mukili mobali wana e mura bwakeli basa bien aponi na ye mura bengi se na Turquie a isoler leke chu a isolé pendenge ni na utiliser bazaki ensemble a botoli passeport o ezaki na visa wana 5 ans oleke cho na voyager na nde to make leke cho tika le yole la ti lelo na Kinshasa bala ngo mura bwakele base makasi abotoli e mubala koma pe kuna bo ba komi na Turquie na mura meka mura bo pilipili te mungwa te abi na regretter mbongo na nga na futi bana Turquie bana Turquie France si na Turquie no mona ke mobali abwakisi pe mura atikalo sundole na Turquie mura même pas na transport ozonga mura sokoli bassin kuna mo abwaka bassin ezate eloko esalaka ebongo azalaki surexcité azalaka excité po akomati ye mwa mbali bongo akoma excité nde mama Thérèse akoma excité makasi bongo poani fâché avant ya kosala leçon morale na Bella Production sala si la leçon morale lié à tournage eza lié à masolo te eza te ke ndenge style ya kotournise bato ba filme neti ya Gabi azalaki na sa benda ne moko oui abendaka abende moko Thérèse abwaki milinga cigarette abwaki turbo ya moto aoya tourner na filme nini o opesa daka comme on a déjà XL na XL ni ba film ya sila et simbakate oui parce que bato ba uta yebisanga bana ba bomba ba uta partout aye ana sola savon ayu ou bien savon munganga et na tournage obi ke kaka nenga akangisa sila kombo wa libumuko de makolo soso et après na ba comédien belé pe ba éviter bijou la oui ba loba ngote ba éviter prévenir na mona benga bijou la reine na film ben vi pe a tinda te bana misane pe ba fingete soki bana misala ya Belleville ba koma ba finga nani bijou la reine pour a se respecter akotaki na ngamu na biso akomi mutu na biso ayaki pela comme pe journaliste à Belleville. Okay. Galo ki mbibi ane eloko moko te ya koloba.
si c'est vrai Belvi ana batu o fala tinda ba s'attaquer na mutu ba biso toza Belvi ana ba sode belé OK ko utiliser ka cameraman de bani mutu ana sima caméra gelo ki mi musala na ye et si la po aza incompétent aza na musala malonga te yango to bengana na bela production ko monisa biso cadrage maté azo encadrer mutu on dira tout ces plafonds à matière mutu donc il to bengana ye azo mériter même pas gelo kimbimbi eloko ezo sala ye il fallait ayeba ke nenga longwe nenga salela sila belle vie sortie médiatique si l'on voit na musala voilà parce que Vincent aussi quand on voit été et puis madame Belvi a permis ta parce que na tournage na oye o mela o filmé ozo mela noir en tout cas na tournage à Belvi et permis Belvi alinga bato oye o se présenter ozo jouer naturel ma réponse est yanga Nikolo na oninga plus kwa sime o nga na oloba nyonso na oloba e asiminga e engagé nga Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre émission. Votre émission, vous avez droit de savoir. Balobi lelo ezabongo présenté et pas inangai oyabino mwanasuka yabasongi songi IGF de tous. Et l'invité nangai lelo nazabongo na CPI de la presse Darling Love, autrement dit Maman Mokondi. Toko fanda vraiment toko solola lelo na lobakango eza début ya semaine, donc bon début de la semaine déjà à tout le monde. Lelo loko eza début ya semaine to lingara moi et loko moko kota donc moi bloqué il faut écouter pour tant que tozo banda déjà semaine donc toza déjà na kindu na luya yango tozo vanda na CPI tozo sala analyse sur l'actualité sur ba dire au batu bazoya kolobaka pour na madame Belvi Kandi. En tout cas boyebi ke na chaîne biso ezala bongo to lobelaka mingi cinéma congolaise mais mingi lisusu likolo nango eza bongo ba œuvre ya madame Belvi Kandi et na yango tokotika kate batu moko baya baloba ba bobar pona ye et ba kosela ye makambo voilà et na yango tokosolola yango na CPI mais avant tout d'abord on a payé maloba na koloba bon début de la semaine à notre manager d'élite, c'est un manager le plus intelligent, manager le plus talentueux, voilà, en multifonction. En tout cas ce qui va générer qui a kitoko na kati ya bachar na biso na haute bastille na kati ya matière de famille libota ezabongo grâce ya manager na biso papa Tigre depuis Texas. En tout cas que Dieu vous bénisse et merci beaucoup na CPI, voilà, notre coordonnatrice. En tout cas que Dieu te bénisse aussi ba mayele ko barakaka ti en tout cas et kozala vraiment malamu mingi. Merci na mon bière chérie, merci na Fodé, voilà, bon début de la semaine à Yo Fodé et pourquoi pas à Jonathan de Best 9 et merci beaucoup na ba maman nyos bon début de la semaine à la maman chérie à maman Gina Mabiala. En tout cas ba maman nyos au beaucoup mataka base ya Johannesburg, voilà kombo zo ki manga yo zo commenter mingi on zo tia base mais yo lo baté, voilà. En tout cas tant on le bibo c'est qu'il faut yebela ba base nyos ya Londres, ya États-Unis, ya Ukraine, ya Turquie. En tout cas bah merci Nabino, émission Nabiso déjà est bandit, donc prenez vos positions là où vous êtes, vous avez déjà ma position. Bofanda kimia, bofanda vraiment na mingi na émission tombo landa, bofanda vraiment na mabele parce que na canapé plutôt au tiens-moi mon Congo parce que émission oh ça va chauffer. Donc prenez déjà vos positions. Bonjour CPI. Bonjour Chacha, moi la souka songi, autrement dit IGF. Voilà. Bonjour na papa Tigre, bonsoir, ça dépend aux émissions voilà. Depuis les États-Unis, papa na Abigail, et le monde a libota na Mobimba, bonjour na Bino, bonsoir na Bino, ça dépend ya heure beaucoup sur vidéo oyo. Bonjour na base tout, il y a Londres, il y a Belgique,
y a États-Unis, Canada, partout. Tina Ukraine, dans ma famille libota ba kaka. De la part à CPI Nabina Lingi Bino Mingi. Un grand coucou à Madame Belleville, Poutine en écriture, au capi, docteur en écriture. Vraiment, Chacha, Malobeza Yayo, ma réponse est Zayanga. Mikolo na olinga plus quoi assumer onga na oloba. Nyonso na oloba et assumer et engager. Malobeza yo ba réponse c'est. Voilà, merci beaucoup CPI ndeka na loba qui émission na biso déjà et bandi film eza na kati ya Belleville TV le chemin du chaos et bandi ndeni. Le chemin du chaos eza histoire moko bien. Madame Belleville Alexis Bisso makambo oyo eleka na ba frontière atalisi biso ya de filles oyo peut-être ba voyager par exemple ba tourner lufu wana po bakota Angola akoza na mbongo te apesi nzoto na ye ba misusu bakendaka sala cop kuna na ngambo wala nyonso wana eza makambo oui ezo se passer et puis aye kotalisa biso comportement ya basi ya mabalo bazaka ba hypocrite donc akosa mbali na ke église na ke boye na zongisi boye nende ko na biso wana zo sala omona o se changer na nzela azokende akeine kiri ya Keni donc moi ça libala il faut y ba camarade ni na otambo na bango so oza femme mariée il faut luka ba femme mariée ne ya otambo na po ezaka moi passe omona femme mariée atambo na célibataire moi conseil ezaka ndimwaka place wana Madame Belleville ate biso en tout cas lobi na 3e épisode ezaki kitoko kotala tonton na biso nde ayaki kokanga mwasi na ye na kati ya boîte ou loge bar wana tala ndenge bande kotuna mwasi akomi ona ebele onini ezoyenga te ba pardon nyonso wana Madame Belleville azoteya kaka azokontinue koteya parce que ye aza vraiment muto nzambe atinda plus ya koteya bato azoteya babongwa na mama Thérèse ya bongwama ya Gabi bongwama po bafilme oyo Belleville azokoma mwana Thérèse Sabrina bongwama bato ebele babongwana ntango batie babar bongo na moni mama Thérèse via sala na infomie quand je vous avais dit de donner vos positions en tout cas voilà des retombées film maison qui est bien et qui est bien le boss de la famille bata film bien te meurtrière vraiment to uti likolo makasi sko ba ko kitisa lisusu boye na verfier non lisusu ka ande to so la boye taye bana no 3e épisode premier épisode et comme na combien pour déjà papa kuta famille libota Alexis Bisso alobaki to kakile la bango pour to motiver bango batala 18h du temps 27k au monique wana eza mukie premier épisode to ara na 73k ya moi pe na osenga na ba famille libota na ebike occupation za kebele peso dépendre na ba mois oyo to koti oyo mingi déjà na ba même oyo ba yaka de ba vacances voilà au mona normalement ba famille libota partout et si ko kozala to consommer biloko ya logo na biso film na biso chemin du chaos oh vraiment eza kitoko makasi voilà merci beaucoup to consommer les chemins du chaos kende kota nakati ya Belleville TV otala film tia ba view enregistrer ce que ko enregistrer ça la capture d'écran kata yango tia na ba plateforme na yo nyonso oyo ozala ngo ko bosa na pete Candy Star eza kende kota tala sala pe kara même chose na kati ya Candy Star CPI na habité est-ce que otala qui sortie médiatique qui a fâché Kalombo. Merci beaucoup Chacha nazwaki temps ya kotala fâché Kalombo. Sortie médiatique nae je sais pas azoya kokema ndeni. OK. Parce que so moni mukolo aoyaka na likambango aoyaka nango mingi. C'est que tungisa e monde balobara moi mkeso abeti mukolo atika abitumba no kite. Ce qu'on fâché pena en tout cas Bella Production et kanga e catch. Oye aokokate. Fâché aye kotalisa biso nalanda qui est bien. Ya ko lobake Belleville quand même parmi batu oyo balobele la rasila fâché quand même na félicité à Moutel Bosso à reconnaître que idée SB pour fondre Madame Belleville. OK. Au moni en tout cas place wana a salele vraiment mutuna e na mona pela ki mubalicité et comme wana atali biso alobi que Belleville
après ça qui ici la idée il y a ko ça la SB tant Belleville amoni yango amoni SB ezokende rapide SB ezala mpepemo skoyo vitesse wana Belleville ko comme osale kunya zuwa yango akome ko créer si la ba problème omoni tango ya kolobela mutu il faut qu'on se documenter on comprendre fâché eloko eboma ye peut-être même sous ma monnaie no le cas fâché ou t'es ko violence à na prison c'est payé yango tant actualité ne le cas qui fâché azale été ce que mutu o ayamba ke na émission fallait informer fait ba yo kan émission fâché ko ya lo baba biloko ezana tina te et na buso bateke Belleville ayo que la S bisou Belleville fâché Belleville azo que la H nisri yo kanga HB S bizoua si la coma raté Belleville na bela production en coma très bien Belleville TV ye moko coma ka ozo comprendre Candista to chapo za pe na batumsu e mo mère akomi batumsu pe bakoma Sylvie bakoma ka wana omoni to chaka na Belleville TV pona ozo SB na pese on a Belleville TV SB wana si la okomate si la ba okomele so Belleville ko yokela ngozuwa ya muntu avani pe na suita ya kokanisa mabanzo na ngai ozo comprendre abanja abandi kokoma avandi okelo mo be matiye ide mo yeli akoma so na mutu oyo azo dépendre na lule mukolo na so ye vie lule alala na pe bien te azaki na be somni na ezo tubise akomi pete ba otourner te so Belleville ko kazu a place wana place nini ozomona ke ba yo lo ba makambo boye bazolunga basa ba sortie médiatique mo boye fâché eloko sala ye alobi tonton Adabé tire tout na bela tout la kenda la bela oui nazaki le bienvenu te na kati bela na santa ki kazaki le bienvenu te Belleville ya marabatu oyo aina musala yo ko ya te pona distraction oye te yo yet garçon mo ba meladie ba makasi garçon mo ba asaba ndeni asala be parce que oyo séduire ma fille ben viens et pas bon oui et pas biso distraction et les karaté Belleville na nous na discipline na ye nenga pena tangela na ina na art dramatique soki bokutani na lie ya tournage bo solo la kama comme ça bo zan cherche to un rôle moko to jouer to plutôt to un établi moko to solo là parce que si tu as si la bis na biso il faut to jouer to yeba j'ai des tactiques nenye zala rendre tout ça sur scène là c'est permis mais oyebo bando sur petit nini non c'est pas fâcher ba bon oui oyebi vraiment on est bien oh baza baba petit Algérie ba vanda trop en Algérie ngana ya oloba na muto na yebi bien Mouton na yebi bien te na ninga opesa information ne bongo te. Oso comprendre. Il y a un esprit wana. Et puis madame Belleville a permis ta kate. Parce que na tournage na oye o mela o filmer ozo mela noir en tout cas na tournage à Belleville et permis très bien. Belleville linga bato oye o se présenter ozo jouer naturel. Soko melaka. Apekisi mutu te. No ko sala ngona lié wana ti. Très bien. Parce que azo travailler ba place ya batuana ba situana o batuana ba pesa ba tu confiance o wi ko yate bo cherche yo moni pena o pesi batu ba tourner pano o ko mona ba ko fongola a sali pena pli ya noa bo atayo moko o permettre on se pélater surtout ça là ba na o le ba maman nga ya pesi bino place bo tourner comment ko yela biso ba genre ya batu abo nyoso bana ozo comprendre bana ba mona ke non tonton ya ki na tournage amela ki ya fima ki ozo comprendre nyoso neza na kati et ça déjà na kati ya makambo Belleville a boya kana ba lia tournage parce que fâché ça du genre aya tournage ya na mulanga indika so alingaza le bienvenu où so moi bato so ba yo lo bo bato so ba tournage ba melate te ba melaka mais era tournage toi si ça derrière ba tournage à madame Belleville ndengeza alingaka te papa tout ça musala monika so si ba tableau nous on va n'attendre ba ranga mon o melosa l'aise
Et ça te que ndenge sila ya retournise batu ba film neti ya gabinda zaki na sa benda ne moko. Oui, abenda ka. Oh, abenda moko. Teresa boaki milinga cigarette, boaki tirbo moto. Ayo tourner na film. Nini o opesa. Daka comme on a déjà XL na XL. Mais oui, moto il faut ça na ba faculté ne nyonso, ezo ça les en place, eza en marche. Mais ceux qui déjà aza saoulé à travailler bien. Il y a un moment où film il y a sila et simbakate. Oui, parce que bateau ba outa, yeb sanga bana ba bomba ba outa partout. Aye ana sur le savon ayou ou bien savon munganga et dans le tournage. Pour batala nabi et maman, musala ngo bango ba et moni. Et pas si c'est normal. Si la tang est né en grammatique, au moins il y a pratiqué le théâtre, ne pas nous sommes pratiquer. Vous comprenez? Mais si quoi yo, aso salango bien dit. Il y a un moment à retomber et quoi il est bon. Fâché, tokoka qui conduit maïté na bella production. Azana na bilo au moins ça terre à terre trop. Oui. Vous comprenez? Yé aza amo boye na tournage boya Betty Fille donc kuna déjà na bela elekati bela déjà eza déjà tant ba oloba madame Belvi alingara eloko eza la classe eloko eza la bien pour un représentant bio momo na ni ba film non ndenge ezali là parce qu'on lié tournage eza ndenge. Mais façon de ré et le kanga lo barango trop lo baki madame Belvaza hypocrite lo bali susuke ceinture ya madame Belvi les obuma et que madame Belva yo kaka lito imoko madame Belvi aza mutamayele ayoka kabatu oyo bazoye bisaye eloko eza 1+ et ko contribuer na belard. Vous comprenez? Hypocrisie so fâché à robenga madame Belvi hypocrite. Madame Belvi a blessé Moutouté. A blessé Moutouté. Et puis madame Belvi a violé Moutouté. Violé Zaka, moi je ne sais pas violer Ezalaka. Madame Belvi a violé Moutouté. Malheureusement. Hypocrisie à madame Belvi et Zawapi. En tout cas. Yé mingi na sortie médiatique na obeta sila obeta c'était pour na sila. Belvi donc eloko hypocrisie wana zo salela à moins que SB futaka kombi. Belvi maman chacha Belvi TV e futama mbongo e kota na compte ya Belvi e moko mona bo akabola mona mutike. So sila akabola mona partenaire. So ayo kanini. Ya mama na lobene bandeli fâché ayebi il faut se documenter. Ailleurs le bela sila bien ayebi histoire sila te. Ba reze ya hotel sabiso awa. Belvi ayebi sa nani sila que nenge ozu partenaire. Yo pe YouTube studio il faut za na maboko na yo. YouTube studio e daka ozo mona rendement. Soko za nango okomona ke na moi honnête au travailler to komi boy. Semaine honnête to koti film honnête épisode e koti si boy. Okomona. Mais si la herbe a kene ko pesa mais pas partenaire YouTube studio ya na mabo on était tina moya lelo on me prévenir bazone ba problème a na partenaire oh comme ba miss lolo ba tendresse ba ofinga partenaire a tie bango bouton miloko ekota te et ça il faut si la accès limité a na seigneur sauté. On comprend? Soit madame devait attali ça y est loko wana. Comme ça transparence et zalaka. Ce que quand tu $1000, yo peut pas non na téléphone zomona $1000. Si la pona ye, a mona kaka Belvi so pe ndenge nini ndenge mutu explica biso ngo mutu na bango. Aya ko lo bango out. Siko ye fâché. Tanga zo ko lo bela zuwa. Ayeba histoire wana te. A se documenta kité. En tout cas aya hotel sa zuwa nini bakoyoka sila ye moko kutu chaîne wana ao nyoko manango boy aba kwiti wana ndenga fungola ngo pe boy akolia pe mbongo nango ye moko te akolia ka toujours bakabola na bapangi so nini oyo eza ya sila fâché soki ozo comprendre te na likambo na kitana lokolo likolo mususu po na yebise bien. Na likambo oyo soki fâché azo comprendre te. Na nenga yeko beta sete likambo ke ba okela sila jalousie. Fâché. Idena nu ya chaîne ezala ya sila te. Lokola pas si saka coaching ya usala chaîne te. Yango moni
fille masili là eta la maraté sans impact sans idéologie yango moni bana sila ba ok na partout eloko malonga ba film eta la maté oh mais oui nyonso wana ekontakaka eza lokwa mwasa libala mwena chiba unde biso benga na chiluba mwasa libala otambo akindumba musala mubala eke liboso te eza ndenge moko bana na ba opesa un plus ba pesa ka poa so ba ok osala makamba milimo mabe ya bato ebele ba telemi ba okotala bolumbwa mutu moko eza déjà ba malédiction fâché avant ya kosala leçon morale na bela production sala si la leçon morale lié à tournage eza lié à ma soloté lié à tournage eza lié à ma tongité lié à tournage eza ma talana tende ya gabe ana osala anima kwakala sila na ye oh anima kwakala sila mais atangi ye na émission oh toi muto asila ba otangi te voilà on comprendre fâché différence ya Belleville na nani yango soko santa que aux ala le bienvenu donc ezaki pour par rapport aux a trop terre à terre aux a peu vulgaire nzambe na ngai tozo kende molo na émission na biso je pense que sika oboza en tout cas botia ba commentaire bo partager botia vraiment ba like mingi nga la lingaka commentaire yango de sala nga kitoko makasi to moni bongo sortie médiatique ya ex-caméraman to ebité caméraman obiso to ebezaka afotikala na sima ya caméra makambo ezoleka liboso ya caméra etali yote mais lelo oyo ex-caméraman ya madame Belleville Kandi alingi lokola akomisa kotalisa manduki na famille Libota utaki koleka na émission na Congo Liziba tisoko talaki yango merci beaucoup Chacha Gelo Kimbimbi eloko ezosala ye il fallait ayeba ke nenga longwe nenga salela sila Belleville sortie médiatique si l'on na musala voilà ce que Vincent otika l'ozoa été si la thème Vincent Vincent mutana technique na yo ebisa biso Vincent otika la kozoa été parce que Vincent peut en expérience ya makambu ya réalisation ce que et travailler li ya Gelo Vincent zomona ke unité de mesure na bango eza Belleville parce que Belleville a bengana kimbimbi po aza donc aza lisusu na niveau o ya communauté ana mo niveau C aza même pas donc aza même pas D6 na technique on comprend parce que Vincent otika l'ozwa été yango zomona esalisa Kimimi ba sortie médiatique ebele et là ko nga na osenga na sortie médiatique ana plus aye kolela qui est utilisé na maman Theresia nani Kimimi ndenga eza boye Theresia ataku tolobi bon Theresia na eloko sa éviter via na bato ba beta Theresia toro na ba émission voilà muto obanga azate et puis Theresia o PZT soki sila to chaye mal à l'aise pe to chaka ye kaka mal à l'aise ba fima beve zo chaye mal à l'aise bon mutu ko ya Theresia ya koya koloba ke ba utiliser à s'emporter qui na ba sentiment il faut yeba na d'abord valeur na ozata na ba valeur ya malonga te o miyebi to kisir na kiyo pe na ndenga ki mobali zo ki mobali no latisa tika batika ko utiliser on a ba $20 Belleville muninga note est-ce que ozon linga ke obwaka nguna na Kishasa oyo ozwa mukanda na komba Belleville ou bien na komba famille Libota Gelo Kimbibi ana eloko moko te ya koloba si c'est vrai Belleville ana batu o fala tinda ba s'attaquer na mutu ba biso toza Belleville ana ba sode belé ok ko utiliser ka cameraman de bandi mutu ana sima caméra Gelo Kimbibi musala na ye et si la po aza incompétent aza na musala malonga te yango to bengana na bela production ko monisa biso cadrage mabe azo encadrer mutu on dira tout ces plafonds a matia mutu donc il to bengana ye azo mériter même pas soki pena azaki na diplôme ya ba cameraman to ngeto senga na l'état congolais ba boto les diplômes mais pendant que na émission na ye ya lobby eloko esalaka ebonga azalaki surexcité azalaka excité pour akomati ye mo mbali bongo akoma excité nde maman Theresia
Ako m'excité ma casse ni bon poignet. Peut-être azaki excité parce que babana ko benga e bras droit. Ah, ba jale lo nyonso ndeto za boy mutaka ni sateke bras droit ya Belvi nga ou rien non. Era mobali nene mto trahir yete. Vous comprenez? OK. À sa porter na nini. Yé pas sepelisa Belvi fa sepelisa yé pas ake na tournage à Thérèse anda kenda wana. Il faut sepelisa na ko caméra. Na ko sa nini? Na ko caméra. Oui, elle a filmé batou. Ah, filmé bien. Ah, filmé bien. Ah, ça cadrage bien. So yo caméra mabe alinga isiko alinga sani. En tout cas, les meilleurs y alinga pesa Belvi au na tournage à Thérèse. Olanda qui est question. Olanda va dire que madame Belvi na baby célé ba réputation na ba comédien msous pour que na sur un tournage na été. Ah. Les questions rectification. Les questions au moins production hein. D'abord est à Mongo. OK. Et à Mongo et à GT. Gag. Comme ça la gag. Peut-être aussi à 5 gags. Ou eko comme sopé na ba 1000. Gag ya pam. Au bon film ils a banana 1 tina 14. To chet 14 épisodes. Mouto dépenser combien? Les questions aiki na ba moyen. Vous comprenez? Atira okosa mukili. Aiki na ba moyen te. Les questions est azui mobali na poto. Oya ti bengi saka na poto. Ah boto la e passeport a utiliser la boto la e passeport. A choti sa eka poto ya ko choti sa. Mobali wana ndazaki na sima azo financer ba nani bagag na ba film. Bagag na ba film. Mobali a sepe susu na basa le ketchute. Aiko sepe na basa mura. Ah. Ne mobali wana bengi sisa mura na Turquie. Oui. Kambali moko wana. Kaka mobali moko wana. E panza sa. Siko le ketchu lelo o ko loba ke soki atourna kali sou bien te c'est grâce ya campagne o Belvi a sali c'est pourquoi ko sa mukili. Mobali wana e mura boakeli basa bien. Aponi na ye moura bengisi na Turquie. A isoler les ketchu, a isoler pendenge ni na utiliser. Bazaki ensemble a botoli passeport o ezaki na visa wana 5 ans les ketchu a no voyager nango. Ndeto make les ketchu tika le yole la tilelo na Kinshasa. Likamune. So mutana pese mbonga ba film mobali wana. Mobali ngo moura boakeli base makasi. A botoli e. Mobala ko mape kuna bo ba komi na Turquie na moura me ka moura bo pilipili te mungwa te. Na regretté mbongo na nga na futi bana Turquie et bana Turquie France si na Turquie no mona ke mobali abwaki pe moura atikalo sundole na Turquie moura même pas na transport ozonga moura sokoli bassin kuna mo abwaka bassin ezate batik ba musulman babanga nzambe makasi o comprendre nde moni moura sala demi tour azonga a nazongeli lekechu yo mo yebe ko kanga mobali no bien te. Parce que ce qu'on a mbali no bien moi pertité ya ko tourner ba film oya ko kose la belle vie nani oyo be nani le ketcho ba no bengisa na ba film o belle vie intoxica et boya na ba film a belle vie et puis écriture nini o le ketcho za ki na oya malonga na chaîne na ye pour pousser ta et mon pe ba artiste mso ba artiste minene chercha yo ndongo za ba bengo na plateau mo attends que IGF au moins no pe obi ba ba pe na caméra ma mulonga te ba ko caméra ngana voilà na bi mama o boy na ko kende bikambo to be banela na exode oba ina oko kende eza ndenge mona ba artiste wana ba ndoko boya na bango nini ya lekechu bazo ko kate ya des responsables o place mo bo mona mo ambali na mo ambali ki des fois oko ka no supporter ngote ba tournage mininge ke ezongi mo mobali ako mema mo ambali na makolo yo sona ba mama na biso ba tu na biso théâtre nana ngo linga en tout cas on se comprendre parce que tournage à lekechu eza ki Sodome et Gomorrhe soki ba responsable belé ya théâtre ba koya na bango ko retourner pas les ketchu et ça par rapport à réputation na bango oui ba tonton na biso ba Serge ba tonton na biso ba tonton Omar ba ya retourner place mo boye ba mona papa na bango azawa na mbala mama bango azawa na bango deux fois ata yo moko koto pe ba kizaka déjà ba théâtre na ki deux fois voilà ce ko bango ba oli ba koyate donc les ketchu Belvi a ramuninga noté OK
Belvi a moninga na yote. So qu'on même pas qu'on respecte Karim on dit oh personne foufou et on a nzala. Donc c'est normal de respecter Belvi. Rectification. Il fallait quand mon bal no bien après ça va me un tournage. Yo que na ko présenter mon bal no moura bois qui basé ko de kayo ou ko pota Belvi bêtise. C'est ça. Oh, bah si c'est comédien baza libre. Bah ko ya place bazo sentir que réputation na bango et la bien réputation na bango ba obebi sango te par rapport à babiloko e bando le kana tournage avec tu biso soto yebi yango yo linga nani yango ya théâtre o ya andima biloko wana milinge ke ezongi yango mona lobai awa soki ba filmer na bango ezo simba teza par rapport ya ba tournage na bango muto aye atali ndenge bo tourner comportement selo ezale yo mona mbasima bobengi ya sani akimi OK. Et puis cacher nini oh les ketchup va non pe sabat toke pena be na normalité na cacher ne musale zala mais la production est bengi mama étoile mutu loko les ketchup bengi mama étoile siko mama étoile ke wa OK pas belle vie oh ouais la belle vie ayebi ke kuna e ba film musuni écriture à musuni auzamo mbongo ne ya bien. Et ça y est problème pe ya caché ne bano peser ba comédien lelo pe ba comme na bango ko pona place à Monica ozamo lelo na malunga les que tu mbongo malunga te et ça y likambo mbongo tiko ko c'est la belle vie soko ko produire ba film été mais azana silat les que tu soutenant sila oh ako ko tourner c'est sila to mona madame Bever que tourner ba film Aïda Capilas a on tourner pas na soko ni na ezanga sila que tourner pas les que tu yo makuto zano incapable comme film pour si la retourner souvent il y a belle vie nini voilà te ma papa ebi be faire za mte malamu OK be faire za mte malamu be faire ba ko supporter batu alimbisa ne batu ata ba fingi mais Bijou la reine ya ko koleksa mukili nenga fuka mela rasila que famille bote utilisaka e be faire olimbisa e mais a retourner te et loko esale bongo ana soif à retourner héros ba devina poa bana mikie ba ida bango wana ba vandi si chaîne aida retourner c'est ba film to bona ba ona ba nga oni mai ma vallée lac ma vallée na lac ma vallée kuna ida memisi ba davina bango no ba ke tourner so ya mukolo kwa Bijou la reine a tourna ba film akanga liputa na tolo yeba tourna ya madoti ya madode yeba ba tournisa ya shege so akanga liputa na tolo ya Bijou asala ndenge nyonso ya kokalinga ya koyita ya ko nini ya kotumba ya koyita ya kobabola ya bouillon ya sauce mana nyonso wana asa incapable nanu omone loko ebuma ba artiste lelo oyo bango eza Bijou la reine eza ma Theresia eza nani ya Gabi eloko ebomi ba ona tshana bango misatu wana eloko ebomi bango eza nini eza ke baza na manque ya projet et puis baza na confiance na bango te OK parce que soki ba s'imposa ki Bijou la reine tine lelo azoya ko zongela maloba na benga be finde kone eza po Bijou la reine na chaîne malonga te Bijou la reine ana la belle chou na ete nini ba la reine chou te OK fansa makasi si la na baba ko belle fille lelo azara na famille bota so Bijou la reine ana nini ya Gabi kuta na mi bangi na pour spécialité ne mi bangi mais il faut luka atia mi bangi bon loko attaque bien mi bangi ya ngwana ya Gabi c'est la mi bangi na ba télé réalité ya kolamba wana kuto longoli e mwanda so Bijou la reine loko e bomé na mito a omone loko sati si la bengi ngate na tourner wapi na retourner obi ke kaka ndenga akangisa si la kombo wana dibumuko de makolo soso et après na ba comédien belé pe ba éviter Bijou la reine oui ba loba ngote ba éviter prévenir na mona benga Bijou la reine na film à part le biso ba yambake wa Bijou la reine na yo bois que la biso mpende mo ni 10 kilos Belvi a déconnecté. Voilà. Belvi pe a tindate bana misane pe ba fingete. Soki bana misala ya Belvi. Ba koma ba finga nani Bijou la reine pour a se respecter te. A kota ki nanga muna biso a komi mutu na biso.
ayaki pena comme pe journaliste à Belleville. OK. Alobaka. Yango wana batu nyonso ba mankaka ba biaka zanga, ba biso ba pitbull, ba Pamela Matondo to mankaka po za collègue na biso, to mankaka na ngamba théâtre te na ngambo ya musana na biso. Bijou la reine asilama. Asime. Otanga film asime te. Oh, asime. Asa makasi. Ape mwasi kitoko. Aluka pe papa na ye. Ataki deuxième bureau wana. Te awa divorçade. Oui. Mais l'émission m'a outako lobaki papa Zali moi la. Ya mikolo yo. Papa Eric te. Te papa Eric te. Mais quand so papa za. Tala nabi so kute na mwasa tuna maboke faut aider nani. Po yebi côté kandunda te yebi ka musala na. Okuta na journaliste faut aider ka na ki journaliste wana. Voilà. Pas comme ça implice. Bijou pe mbala na kuta ina ye. Alukela alukele mbongo sala la belle na ye. Po muta ko be via obenga te sila obenga ete bala ya chou. C'est fait to comme ya souka bande ko balanti ba retenir nini. Bande ko balandi ba famille libota ngami na ninga ko s'adresser na ba famille libota. Ba famille libota bozala bino ba vrai kande bozala. Et puis bozaka ba fana madame Belleville. Ba o nyonso ba o loba wana po mo ba confusion ba ndokyo ba ko sa ba sortie médiatique ba sala mo ba confusion. Lekechu aka na mbongo tunse ba filmete. Et aki mobali. Mobali pe babwakele ba se mususu abwakisie. OK. Yango azana na mbongo tourner ba filmete bevia ko sa ele campagne ya mabe te na écriture nini. Mususu ofashe kalombo. Akoka nete. Ba rôle ya jouaka. En plus ndara fouter, na ba refi de jouer. Moi to tcha na bela production. Exact. Et loko zo bo maye batu nyonso bo mona ba osela madame Belleville sortie médiatique ba famille libota. Ezaka pasi. Bazo luka caméra ya bela production et caméra bango. Ko zo ko caméra bango. Yango zo mona bazo na ba rage, bazo na mutema mabe, ba famille libota boza la concentrer na film na biso chemin du chaos. Oh madame Belleville a commis biso avec amour. Voilà. Film mo kitoko ezo la kisa makambo ebele surtout basa mabala o bozaka ba hypocrite bolanda wana bo banda déjà ko bongisa. Soki déjà mekata mbala moko o banda déjà ko bongisa. O yango afa ba ya okuta o poso yo ba kuti yo. En tout cas pardon et kozala di souffler. Nyonso vraiment oyo naiki koloba oyebisa ba famille bota yango wana en tout cas bazaka ba frère madame Belleville batala kaka filmer bambote. Bon, bambote langa na famille Kamiende Mobimba, pourquoi pas ma tante chérie Nana Poi depuis Afrique du Sud, bambote nayo, prêt-à-color moi ça mondele bendi Kamiende bambote na bino nyonso. Merci pe nayo Chacha o tia kinga micro nayo ozaki temps nayo pona lo bana nayo. Merci na Exode na ndenge a caméra nga Exode Mikebi. Merci nayo. Et là, la caméra est sexuelle. Ah, caméra. Et là, caméra. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, la Papa Tigre. Manager de l'X. Voilà. Manager le plus intelligent. On a tout. Ce qui Papa Tigre a vu qu'assis là. Voilà. Tu connais où il est là. Aussi la fois, le Papa Tigre. Non, papa n'a sachet. Merci beaucoup à tout le monde. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Et il reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission. Votre émission qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Monasuka Yabasumi Sungi, autrement dit IGF de tous. Avec mon invité d'aujourd'hui, c'était CPI de la presse Darling Love. Et derrière la caméra, c'était Exode Mikebi et la réalisation est vraiment kakaye. Et un grand merci à Papa Tigre, notre manager d'Elix. Et merci beaucoup Nabino Nyasa Obolingue émission Nabiso Obo aimé Biso Peto Lingi Bino. Merci Nabino Obo commenter Nandenge ya malamu. Merci Obo commenter Nandenge mabe. Merci Nabino Pena ya Musuni parce que bozui temps ya rota la émission Nabiso Obo comité na esika Obo koma ki bo continuer toujours dans Kosala Bongo. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on vous dit au revoir. Au revoir.